Ok, bonsoir chers amis, Bandeko ya Congo, Tomekano Kosolo la Masola Congo Mouké. Programme de CCDP, il fallait que même pas Tomekano na week-end, parce que tous les gens qui ont vu ce billet, tous les travaillent ensemble. Ceux qui vont monitorer les vite fait, parce que la situation est grave. Situation est grave. L'armée ougandaise a occupé territoire na biso lelo. Et na tête il y a commandement les ali petit frère propre ya Museveni. O yazali qui patron ya MLC avant pas présenter bino Jean-Pierre Bemba. Et deuxième dossier to zanango ezali batumbi bande ko na biso na bis. Toujours na territoire ya Beni. Donc armée ougandaise a côté na Mahagi port, à côté na Mahagi zone. A récupérer le territoire na biso. Après ba yeko tumba bande connexion na biso, c'est ça la mise lelo. D'autres informations na sikoyo. Je pense que vidéo wana na moni déjà maman na biso wandiwa, maman wandiwa za na Suède on dira tiango déjà. Bo biso toza nango, tozo meka ko tchaba commentaire mususu après to balancer na Facebook. Biso na je pense que sobo qu'il na page na ça CCDP info dans 30 ou 45 minutes tu retrouves la vidéo. Donc, comme il y a petit frère propre à Museveni, comme on est Salim Salem, Azali général et armée ougandaise. Il est moutou à côté de la troupe na Mahagi port na Mahagi zone. Donc, Ezali na Ituri. Na situation batumbi bande connexion na bis. Donc, bis wana et outaki na province orientale, ils ont se diriger vers Beni. Tombé dans Biscade, kangi bango, tiki bango na kacha bis, botoli bango mbongo, botoli bango biloko, après Ougandais wana ebisi Congolais ba kitate boti cannabis, après sopeli yango essence, pelisi yango moto. Donc bis wana eziki na bande konso na kati Congolais. Toza pe na dossier mususu bakangaka pêcheur na lac Albert. Oizalaka kala lac Mobutu bakangai bango. Depuis le 17 septembre 2021, bakangaki 58 pêcheurs congolais sur ordre ya Kanguta Museveni. Bakangaki bango bayaki ko sambisa bango lundi le 20 septembre 2021. Et bakondamaki bango na 14 jours ya travaux forcés. Bachaki bango na centre pénitentiaire na prison moko na Uganda. Kombo ya prison yango ezali Katoja. Eza na Uganda. C'était prévu de libérer Bango le 14 octobre. Et pardon, le 4 octobre, il fallait batika Bango. Parce que 20 jours, on a le 4 octobre. Batiki Bango le 4 été,
maintenant ba condamné bango ba transférer bango na ferme ya Museveni ba ki osala ba travaux forcés ba pêcheurs congolais ba bande osala pêche na Chomia. Donc bato ba yebi lac Albert ezalaka kala ex lac Mobutu eza na province orientale na Nord Kivu. Donc lac Albert parce que na secteur ya Nord Kivu toza na deux lacs, toza na lac Albert et toza pe na lac Kivu oyo ezali na Goma na Bukavu. Après ce bolonge na lac Kivu okiti na sud toza na rivière Ruzizi. Après ce bolonge Ruzizi nde komi na lac Tanganyika côté ya Kalemi. Donc bomi batu nde kwa Museveni a continué troupe ougandaise ba récupérer Mahagi Port ba récupérer Mahagi Zone. Donc salami sikoyo to salama sikoyo deuxième information la sikondo mon na sali mo direct yo pona ko sala éveil na bande ko na biso ko ibsa bande ko na biso ba congolais o bazo penser peut-être mingi ba se baser mingi na musique ba se localiser mingi na musique pona ko lober la musique aussi longtemps qu'il y a des choses sérieuses qui se passent au pays. Donc congolais a commis esclave yaba ougandais, congolais a commis esclave yaba rwandais. Et dans un premier temps toujours mon Tshisekedi azo sara ba voyage. Et au comment on a ba voyage na zo sala wana azo memelo côté na Congo, mais comment on a groupuscule moko baluba ba obenga kaye béton ba soutenir. Et nangi pena s'adresser vraiment à bande konabi so baluba ba tribaliste. Problème à Congo, ça n'a rien à voir na niveau ya mwana wana Tshisekedi. Mwana Tshisekedi akeko s'enrichir ye na famille na. Même bino baluba mususu yo bo salila ki tata na ye musala na ye pe mwana. Tango famille Tshisekedi ba komi na majoire ba zo penser même pas na bino. Et je pense que vous pensez même pas na ba future génération na bino. Les Cambo zo sama na kachambo kana biso, c'est inacceptable. Nulle part ailleurs comme on a troupes étrangères et ça qu'on envahir le territoire na biso sans même mot na RTNC. Petit frère ya Museveni comme on a Salem Salim à côté Lelo aza général ya armée ougandaise. Yé mutaza patron, yé mutaza patron ya MLC parce que MLC zaka Jean-Pierre Bemba. Yé petit frère ya Museveni wana général wana ya Uganda, petit frère ya Museveni, yé ndazali patron ya MLC. Mais pour na ba maquiller yango il fallait qu'il paye à la tête bazui nani Jean-Pierre parce que Jean-Pierre Bemba za lo koso ambongo makasi. Bazwa kiye ba utiliser ba tche comme étiquette liboso mais na suka na sima ba Uganda ba ngonde ba yiki na logistique ba ngonde ba yiki na troupe. Tous en a dossier ya bande konoso ba pêcheurs ba kanga bango depuis le 20 septembre 58 pêcheurs. Donc marine ougandaise a côté na territoire na biso a 58 pêcheurs congolais na lac Albert na Chomia a memi bango na Uganda ba ko condamner bango na Uganda so botali même na mir na biso to na page na CCDP to informant quand même ba congolais ba kena bango na Uganda 58 congolais baza ba pêcheurs ba kangi bango na territoire na biso ya Congo mais marine ougandaise e ko kanga ba congolais na territoire na biso ya Congo ba memi bango na Uganda ba ki ba sambisi bango ba kanga bango le 17 septembre ba condamner bango le 20 septembre na 20 jours il y a travaux forcés. Bah même bango na prison il y a pardon vous m'excusez bah même bango na prison il y a Katoja na Uganda bah piriger peine na bango il y a 20 jours il y a travaux forcés tango 20 jours et sili bah bimisi bango na prison maintenant bah tindi bango na ferme il y a Kanguta Museveni na Uganda bah qui ça la travaux forcés pour na 6 mois lelo tomeki ko contacter bande ko na bango parce que tozali na contact na bande ko na bango to contacter bango na ngai quand même na yeba est-ce que ba tiki bango ou pas. Parce que c'était prévu, il fallait batika bango depuis le 4 octobre. Batika li bango te. Les longs de ce côté information, ba bimisi bango na prison, il y a Katoja na Uganda. Maintenant, ba memi bango na ferme privée ya Museveni, ba ke continuer ba travaux forcés pour na 6 mois. Donc Uganda a informé ba famille na bango ke ba za sous na prison, abate boya rotala bango koto te, mais to tindi bango na ferme privée ya Museveni, ba ke ça na travaux forcés pendant 6 mois. Donc 50 pêcheurs congolais. Et il y a même des généraux ougandais, bah comment ça on a besoin de travaux forcés, tout bazo sala ba chantier la ba minene, bah ya ka okanga ba congolais na Congo, bah même ba na Uganda, bah que ça ça ba travaux forcés na Uganda. Ce que beaucoup fikuna ba kundio peka kuna. Et à part wana,
ti siko ba pêcheur siko ba transférer bango na ferme privée à Museveni, bah qu'est-ce qu'on ça va travaux forcés qu'on a. Donc on sait quand même ba congolais to checker on a page dans ça CCDP info, même ngapi na checker on a page nanga, tout le monde ba congolais va réagir té. Après to comme on a siko lelo ba informer biso, ba uti ko tumba bis na ba congolais, lelo. Donc il sait même pas 4 heures du temps. Banda to suis banda événement salami. Donc ba ba congolais ba uti ki sangani ba so kende vers. Donc ba uti ki sangani Nzela, il faut expliquer bien. Parce que Koloba Kisangani est vaste. Parce que Kisangani, Batumi, Baïbaka, Kisangani. Donc, province, il y a province orientale, ils ont la même superficie que la France. Ils ont monnaie n'engagement en France. Province orientale. Parce qu'il y a mon désali, province à monnaie, n'est pas province, nous sommes en Bokanabiso. Après Kisangani, tous en a Katanga, ou Tobando Bingon, Kala Chaba. Après Chaba, tous en a province équateur. Il y a mon troisième, na superficie. Après équateur, tous qu'on a bandou. Parce que les habitants ont la Tanga qui ont bien bien. Donc, bautaki nzela ya bafasende nyanya bakomi na ipulu côté ba okapi ezaka na Mambasa. Après ba na centre commanda ezali bifurcation o est séparé bifurcation o esali nzela mususu ekei Bunia nzela mususu ekei na Wicha. Donc soko longe na centre commanda oke na ville moko na mboka moko benga ngo Iringeti ndoke Wicha ndoke Beni. Donc ezali route o ekei vers Goma. Kotoyo, centre commanda et Kaboli route mususu ekei vers Bunia. Donc wana kokuta Marabo, Nyakunde ainsi de suite comme na Bunia. Bon, oyo utaki Kisangani, soko avancement moko sali ba 200 km au kuta côté ba Okapi bazalaka. Babenga ngo place ngo Mambasa na Ipulu. Babenga ngo Ipulu ezapeka parc mais des ressources vraiment na disposition na bisoté. À part wana ande l'équipe nyanya ba foisende ainsi de suite comme Kisangani parce qu'ils ont au moins 750 km. Parce que province orientale za monene za loi France. Les loi mutalongwe na Lille azokende Marseille. Nazo pisa exemple ndingo pour bato avant di banda. Biswana tant que komi wana ba monika ka milice moko bibina ka chazamba ba encercler Biswana avec des Congolais dedans. Ba encercler ngo ba botelu bango biloko, ba botelu bango ba mbongo na bango. Après ba isi bango tikala na kati ya bis. Ba tiki bande na kati ya bis. Après ba tumbi Biswana eziki na ba Congolais na kati. Bozo mona vidéo kala milité mais na moni déjà maman na so wandi wa Suède a chaki quand même moi extrêmement moqué. Ndenge ba deko ba filma vite fait ba téléphone. Et tu ko sa masiko. À part wana petit frère ya Museveni comme on est Salim Salem aza général ya armée ougandaise ba koti na Mahagi port ba koti na Mahagi zone. Donc Mahagi port les années ndenge ni na expliquer ngo bien pour bandeko ba yebi ba secteur on a te bon comprendre. Mahagi port eza lokola Congo Brazzaville côté na biso na Luozi côté ba Manyanga. Donc Mahagi port ezali frontière, excuse-moi, frontière où est séparée biso na Uganda. Donc place wana ba taxi bisi le kakawana ceux que uti Bunia et uti Congo et kota ka Uganda pour être traversé Kennedy na Kenya na Nairobi. Ce que place wana ba koti na territoire Mahagi. Do bazui côté à port, côté à lac et bazui pena côté à quartier na cité na commune. Do ba récupérer ngo petit frère Museveni avant de wana. À part wana armée ougandaise ezaka na Wacha ezali place oyo or pene vandaki na Congo na mboka na biso non lelo ba or ekomi partout na Walikale na Baye ainsi de suite ba secteur wana bi mo ebele mais armée ougandaise ba vandaka wana parce que bango nde baza ko exploiter or na biso ya kilomoto et soki to na Mungwalu à 80 km na Bunia Kimini ba benga ngo Kimini bango pe su ba vandaka wana ba zo récupérer or na biso cher frère na yaka vers état de siège eza lokuta. Moi na Tshisekedi azo sala cop na ye na bapaya. To ebi ke complot Congo eza vraiment makasi eza complot moko vaste. Ya mon biso na CCDP toujours ki initiative moko toujours lancer campagne moko semaine prochaine. Boye ba programme na sotan to ya Verbino toujours lancer campagne moko parce que il y a même des Vatican pas dans le territoire na Congo azoka or. Reine Elisabeth ya Londres. Bango pe dans le territoire na Congo azoka or. Donc, situation au Congo, ils allaient complot international. Bah, pour nous, toujours, nous avons côté parce que ils ont risqué même la vie à battre. Donc, complot au Congo, c'est complot international. Tant toujours ça l'appel na ba Congolais. Ils ont problème à motouté. Tant que vous distraire bino na ba concert, na ba musique, bandeko, to vandi biso tout na poto. Bota l'événement où il est le 28 février 2020. Il y a Petit Wana, il y a musicien Wana Fali. Vous avez vraiment sûr, pays local la France, et dit mako déployer ma CRS de 7 h du matin jusqu'à minuit pour la gloire à Fali.
Vous assirez pour protéger le concert le 28 février. Sans intérêt à me dire dans la carte. Pourquoi Batouana Baza pour attaquer? Il faut qu'il y ait sa musique. Parce que bah, que ceux qui ont sa musique na bango, donc le programme na bango basali na Congo, c'est fini. Ceux qui ont bien observer dans les connaissances dans la Kachambo la biswana, basali dépression. Ba Congolais bazo vivre na Congo lelo basali dépression. Bazo vivre na dépressive, ba comme déjà na dépression. Parce que le système est perduré dans Kachamboka. Balinga qui va s'adapter, va se faire dans occupation, va mon normal comme ma vie moko normal et tellement bazo kokate parce que souffrance c'est ya mingi et maintenant si ko ba sali dépression. Parce que so comme na Kinshasa, mutu mususu so ko tena zo tourner obimi ok wa parce que so beke place na kei na yebi na ngate na keka otambo. Donc la majorité bande ko na so vivre na Congo ba sali dépression. Mais sans biso to yeba. On les analyse au sala on a 4 laboratoires dans sa CCDP. Bon, moi même, tout est comme ça là. Groupe à moment dans sa CCDP, groupe il y a service il y a social. Bon, bisous pénés ali association il y a coïdé batouté. Association n'a pas ali pour nous bonder la boca, mais service quand même social à moment dans sa CCDP. Balinga quand même basa la geste mon à Kinshasa. Bon mon yango, to gende ko pesa mo ba enveloppe na ba maman ba teka ba mapa, ba ça va commande na mapa na bango. To pesa quand même ba enveloppe na ba maman so ba teka ba biloko ba biloko na se to pesi quand même moment ba vidéo à tête au sauté pour nous protéger bateau à salir l'opération. Et tout ça peut un élément de qu'on a besoin de CCDP à Québec Kinshasa pour nous observer quand même dans ba cimetière ainsi de parce que tout ça dans ba département de la CCPND tous autres travailler. Franchement bande konanga de qu'on a besoin aux déjà. A benga kinga appel vidéo na mona ki na cimetière à Kitambo, tant que na cimetière à Kitambo a benga ngai appel vidéo. Franchement, tout solo ni pendant 45 minutes, na 45 minutes d'appel vidéo, na moni au moins 150 cercueils bazoya ko kundango. Bota na niveau nini baza ko enterrer bande connexion na bokana biso. Donc même eau potable à pamba et comme poison zo bomba congolais. Nzala izo bomba congolais. Ba kata ba zete nyoso na kachamboka wana. Souffrance ba basali dépression. Et c'est ça qui est raison pour laquelle biso na CCDP toujours ça l'appelle na ba congolais. Bokanisa teke tentative ya ba musicien wana za hasard. Mouton azali producteur, il y a un concert, ezali François Béa, ezali service Kagame Apéchier. Beaucoup de monde, quand la milité va comme au bétia ba musicien, on a na est à pays. Mini va donc le béta na est. Donc, les Cambo toujours ça là, il faut tout le monde s'engager dans ma Cambo parce que ils ont intérêt à mon côté. Yo on tous a quoi envier l'Angleterre au Vandaka, on a quoi envier Belgique, on a quoi envier France, on a quoi envier les États-Unis, on a quoi envier le Canada. Mais vous pensez même pas que non. Un jour, ils ont pas beaucoup de bateaux. Jour où vous en avez besoin de soutenir dans Kachamboko, on s'est retrouvé. Donc, conseil n'a pas ça, bande konanga et baluba, ou ya ba tribaliste, ou bazo soutenir penza moi na wana Tshisekedi. Basaka na mabelete. Ceux qui vraiment besoin ça lango pour na bo aider quand même kasa et bonga comme bien. Là, ça c'est autre chose. Mais si vous avez pour gloire à la famille Tshisekedi, va se retrouver ba millionnaire, ba milliardaire, ba comme on a. Franchement, c'est la honte pour vous. Bon, mais quand on ça la marche en arrière. Dans outil comme on a annonce mon ko basali ya moi si on a ni moi on a ni Denise. Moi si ya moi na Tshisekedi. À lobby qu'il faut battre payer ça y $1 pour la situation à Noël. Mais Denise, en 2020, dans le mois de novembre, ça fait maintenant 1 an jour pour jour. Aux gens qui jet privé, l'aéroport militaire, l'aéroport Anjili. Jet privé, mon cousin qui l'aéroport militaire, on a appris bah na caisse, bah sali bah tour na bah jeep, bah matisi bah caisse on a kati, au matin la jet privé on a quitté on a Dubaï. Jet on a comme on a Dubaï, au Kenya na banque mon Kenya ko déposé en espèces en liquide 350 millions de dollars dans le mois de novembre 2020. Après, dans le mois de février, on a déposé 320 millions de dollars. Yomoko Denis, au Kenya, on a maboko, na yomoko, na jet privé, na un passeport diplomatique. Si on mbongo yozo ningo senge pa ba congolais, ba contribuer ce qui pour na Noël. Ozo ningo senga banane. Souverain primaire, o yazo souffrir. O bo rationner na communication na RAM, na escroquerie bo sali na RAM. Maintenant, au lingi siko peuple on a contribué pour na yo. Siko biso na CCDP. Toki ko pesa biloko. Toki ko pesa ba enveloppe. To baki seli ba maman na ba commande mapa. To pesi biloko place ba maman na ba zalaki. To sengi na limbongo.
à part cotisation dans cette association. Bandeko, déjà élection, ils ont déjà voué à l'échec. Bokeba élection une fois, deuxième fois, troisième fois, si comme on va même quatrième fois. Attends, bazo kocha yo posa pena bololé. Yo mo pe bomoteko salate. Moi la Tshisekedi nenga zawana. Est-ce que moi la Tshisekedi vraiment capable ya ko aye moko mona wana ya Tshisekedi. Il est vraiment conscient qu'il avait l'élection peut gagner l'élection. Yé Tshilombo. Tshilombo a voyagé 115 fois. N'est qu'à 3 ans. Donc a voyagé plus que Mobutu na 32 ans. Et chaque voyage au moins na Kendaka a dépensé au moins 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Oyo, moi na Tshisekedi a dépensé dans le voyage n'est pas dans ça. Parce que yo muluba oyo zo gango zo soutenir moi na wana. Par na yo na 3 millions de dollars oyo zo akango chaque fois so ga demi ya voyage et anime. En plus moi na Tshisekedi chaque voyage à Salak. Équipe d'avance oyo qui n'a ko préparer terrain avant ya kita Isaka Rwanda. Dans la photo mo batindele nga na Égypte, tant bazaki na Égypte. Mutu nanga wana atindele nga susu ba photo musu tant bazaki na Italie ba ucho kene mikolo. Donc cela veut dire atindeli nga bilongi mo ba Rwanda na yibi bango ayibisi nga désigner biloko bato bilongi za banani mage bala te ba masque mena yo ba bango. To chela bino vidéo ya colonel moko ya Rwanda o yazali commandant na Yumbi. To chela bino vidéo wana. Colonel wana Rwanda wana za commandant na Yumbi ya ki opération ya ko effacer ba fausse commune tout o ba salaki na kacha Yumbi. Zone de défense, il y a armée Nabino, ils allaient gérés par 3 généraux rwandais. Malik, Obed, Bisengimana. Je dis bien, Malik, Obed, Bisengimana. Zone de défense, il y a Congo. Ils ont géré 3 généraux en rwandais. Bisengimana, bon, on a suscité, mais Aza toujours opérationnel. Yangonde Bandeko. Pour rejoindre la résistance. Oya lingi même pas na biso na CCDPT, bo ça la même choix na place oyo moni ke bato bazo bunda pe na ndenga vérité. Ou soit yo morope, ou latika ka idéologie, to sanganaka. Parce que c'est obligatoire teka ke non oya pour côté ba odon bazali. Pour ça la pe na point na yo, mais eloko zo senga, il faut que tout le monde ait conscience. Complot za makasi bande konanga. Complot za makasi. Soki to sala ba avanti to mona ko blague. Mingi to simba banzete libanda. Soki boyebi yango te même Vatican azana ora zoka na Congo. Reine Angleterre azana territoire na Congo zoka. Ba privatiser mboka na biso. L'état existe ka isuste ba privatiser mboka. Même moi na wana ya Tshisekedi, moi na wana nani Félix. Makambo na olobi ça même pas na niveau na yete. Ba yebi que c'est un jouisseur. Alinga qui a réalisé rêve naïe, Allah t'a pas chaussé la chair, Allah t'a pas costume bien. Pendant tous ces 30 ans passés en Belgique, il n'a même pas au son comme Alongate na vie naïe. Imparessé. Mon ami. A qui profiter? Na makambo yolelo, a memeli biso na mboka ndenge, a signa qui a ndima qui offre wana oyo ba ki ko pesa ye cadeau empoisonné. Na yebisa kabino membanda kala ke IDP César na ngoko ki vide. Tant on a demandé ko dénoncer famille diabolique famille Tshisekedi. Tout le monde va quand ça n'a pas manqué de respect. Ok, Tshisekedi n'a pas manqué de respect. Bah, respect à très traité. Autant la place famille à une émission. Ok, on a pas prévenir. L'homme plus d'avoir le mal de loin. Mais famille Tshisekedi botta la place pour la même émission. Nous avons dit que nous avons dit mais tout un coup, nous avons eu coup de fil. Ndenge armée ougandaise koti kuna. Ndenge batumbi bande connexion na bis. Ndenge 58 pêcheurs. Basali 20 jours, il y a travaux forcés dans la prison, il y a 14 jours, balongoli bango, na batindi bango, 6 mois, ba condamné bango encore, 6 mois de travaux forcés, na ferme à Museveni. Mais Kinshasa, silence radio. Silence radio. Bato baboma bato, bato batumba bato, bato bakunda bato vivant. Ruberwa, Nyarugabo, Amisi Tango Fort, bakunda 12 femmes vivantes na Kamituga. 12 personnes, basi à la congolaise. Bakunda bango vivante. Si le logiciel c'est ça la marate. Toujours bien là-bas congolais, beaucoup de l'amboka congolais ont une musique. Tant que je sais que non, vous avez la musique pourquoi? Mais musique on est koufaki même avant puis c'est hôtel mais la bango. Piraterie ça na kachamboka wana. Est-ce que ba musicien nigérien ba ka jouer na pototé? Comment baza millionnaire baza ba jet privé?
Bon, c'est pour ça la question. La fois passée, j'étais au Nigeria. Dans autre chose, en Nigeria, dans le mois de juin. Juillet, pardon. Mais autant l'événement, les gars, dans Nigeria, n'dengue ba musicien, on a se comporter. Policier, a vu maman moko boye, a vu bassin nae, ba fouille nae, a boire qui en dans Lagos. Maman, on a vu qu'à bassin nae, madame, te kaba, ba fouille nae, ba boire qui en a policier. Avec même pas. Tant la boire qui bassin nae, ba fouille. Ndeka ba filmer quand on na réseaux sociaux, lobby nango, Pecho Davido, Wizkid, Flavor, puis quoi, ba nous va se réunir ensemble. Mutuna tabimi na fief nae, ba yo kana ki place ba okutana. Population ba gebele. Ba yebisi gouvernement na bango, il faut bozo c'est la maman bio qu'on est bo penser qui lobby nango inspecteur général à la police na bango na télévision. Pour qu'il y ait internet pour mon nango. J'étais là-bas. À l'équipe de télévision, bazong c'est les mamans on a bilo qu'on a eu, ba pesipe na maman na place na eu, table na qui nous te karaba bilo qu'on a eu. Bato ba même bilo qu'on a, ba musicien. Et bato na Davido, ba betera na bon ba salle, ba Bercy, ba Olympia, ba Zénith etc. Pourquoi ba ba millionnaire? Parce que l'état ya solo za ko exister na mboka na bango. Ba te karaba disque na bango. Malgré basé belé ko les garçons parce que bon bazong moins plus de 100 millions. Basé belé ko les garçons, mais ba te karaba disque na bango. Yo kanisi les loso qui piraterie sur na mboka wana te. Ce qui l'État est responsable à la communauté. Exemple, Oazé, quoi, Kofi, n'importe quel musicien, à BBC cassette naïe, à Teki au moins, na Tchekaka, minimum 15 000 exemplaires, même à Teki on a 5, à Teki on a 3 $. Vous avez un s'est retrouvé millionnaire, 100 000 euros à Olympia, 100 000 euros à Bercy. Donc il faut qu'on ait un concert pour Bango Basepera. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Mais là, ce qu'on va faire, c'est la rabino keo, bozo bebi c'est l'action ainsi de suite makambo belé non. Je pense que Taboulé était dans un hôpital en 2010 à Paris. On a encore la Taboulé, vidéo les ali. On a encore rentré Taboulé visite. En 2010, avant, à Kinshasa. Babilo comme sous salango, le coup ils ont la vidéo té, to la sangote. Jour na kutana le moloto na Brazzaville en 2007. Na tindele maloba traverser la ninga na Brazza. Tokutana ngine na hôtel Trésor en diagonale il y a Tour en Bemba. Bato ba ibi Brazza. Immeuble na mo za kamula ibo. Ba benga ngo Tour en Bemba. Ngala zwa ki na ndova na hôtel Trésor. En face il y a ancien Trésor il y a Brazzaville. Yena zola ki hôtel mona poto poto. Ba yeko yela ngai vers 1h du matin. To discuter na ti 4h du matin. Allez mon l'autre. Ti na ndenge to zwa ki ba décision de to travailler. Igo Tanzambi. Pourquoi il goûte en Zamba? Parce qu'il y a un secret. Tant on senti que quand on a mouton a bisoté, a comment qui trop agité. A joué ça va tout monsieur soit dans un piège qui. On les a dossier tout le baron pour monsieur. Doudunga foua. On a comédien en koufa. Pas bon moi pour nani. Parce que tant un message n'a pas comme les bango tellement Doudou vient Doudou zaki monter ma montre qu'on supporter té. Abi Rwanda ko diriger bisoté. Donc tout le musique dans makambo. Mandeko il faut beau s'engager dans lutte. Ceux qui vont salement c'est qui? Beaucoup de que yo na vandi na mboka moko boy na zana mukanda na za bien ainsi de suite makamba Congo italengate et ko rattraper yo. Autant la situation qui na Kinshasa, si on a besoin d'un chauffeur à bomi et potika na lopango. Batu basali dépression, souffrance et l'équipe batu basali dépression. Bino bato utaka poto, okanisi soko ke Kinshasa ozo sepe la pose bien badinga mso ba souffrir, bako bomayo. Vraie solution, zali to bunda to si sa situation to zanango. Nango no moni dans un makamsu sur ça là, dans un bateau, place to za. Dans la choité, dans le bika vite fait 3 6G autodéveloppés et tout ça en malelo. Petit frère et Museveni, patron ya MLC parce que MLC c'est Jean-Pierre Bemba. Salim Salem, ça général de l'armée ougandaise. A continuer trop na bango, ba récupérer ma Paul, ba récupérer ma zone. Si connaît tout sur la bazar kuna. Ba uti ko tumba bis na ba congolais na kati. Côté ya Beni. Ba tumbi bis na ba congolais na kati. Ça fait maintenant 4 ans du temps depuis ba uti tumba bango. 50 pêcheurs 58 pêcheurs pardon, ba kangaka bango depuis le 17 septembre. Bakangi ba pêcheurs congolais na territoire na biso na ba Ougandais ba memi bango na Ouganda to informer ba congolais to sur internet Kinshasa lobby de l'autre côté Félix alors qu'il va voyage ba condamné bango le 20 septembre
pour 20 jours, il y a travaux forcés. Il fallait que Bango le 4 octobre. Et comme le 4 octobre, va prolonger encore ces jours na Bango. Et maintenant, va condamner Bango 6 mois à prison na ferme ya Museveni. 6 mois à prison à travaux forcés. Donc, va bimisi Bango na prison. Il y a 14 ans, va memi Bango si na ferme privée à Museveni, va nous ça la travaux forcés. Andi kolanga ataku to ngo ba moni la kapato. Et comment on a monté moi sur les gazos, Sabino Boulini, musique qui était jaloux. Est-ce que vous avez pédale normal à Congolais? Si vous êtes vrai producteur à concert, et comme François Béa. Mais, tu sais que des places aux alliés. Tu sais que des places aux alliés, tu sais que des yo. Merci. Mais, il dépêche. Toko sala tout, Kombo wana, et l'Obama même pas na Congo un jour. Et que l'Obama jamais na Congo, il dépêche wana. Toko effacer une histoire ya mboka na IDPS. Voilà. Moi j'entends mingezate dans un makambo sala. Malheureusement que tous en a force y a changé makamboté tout de suite place bande konakso bazana boloko na Uganda place ba sala travaux forcés pour na kubenga na armée ougandaise o équipé maki pour na maki zone moyen pour ça les athées t'ont informé quand même Bishop n'a pas lancé toujours continuer à travailler toujours ça la peine na ba congolais nous sur région de résistance parce que choisir sauter choisir parce que mboka vraiment ils ont vraiment ils sont na mboka na bisoté dans aux mona complot international ils ont ça na kati mboka na biso ndenge baza ko piller Congo et surtout moi na Tshisekedi accueillir vraiment pour blanchir tous les criminels de guerre criminels économiques. Tous les criminels de guerre criminels économiques, moi na wana accueillir pour blanchir bango. Il est si vraiment ils acquis pena machine à blanchisserie et blanchir ba Mende, ba Kimbuta, tous les criminels obisonyo stocké, ba criminels de guerre, ba criminels économiques, OK, ils acquis pour na faveur ya famille Tshisekedi. Donc yo muluba oyo ojuka ki muluba tribalisme otiena motu na yo ozoganga tous les jours quand ça Félix sur ça quelque chose pensez même na futur ya ba petit fils na ba petit fille na yo et ce que vous pensez même pas na bana na yo to na makoko na tala tambujima ndenge situation ezali je pense que na Congo mobimba place oyo bato bazo kima na province lokola baluba bazate parce que Kasa est pénétré vide en plus botiki Kasa est vide ba Rwanda ba bandi ko occuper ba terre kuna donc situation to za nango le comme biso yango wana biso nde tokoma ba interlocuteur biso nde tokoma ba voix ya ba sans voix wana mais Kinshasa ba lobaka eloko moko te yango no moni ta on a yebisa kabino ke bato na bobenga ba déshonorables ce sont des déshonorables parce que baza na service à l'état baza na ba service na bango moko tango ba yebisi déshonorables ke no kende ko yamba mona Tshisekedi na aéroport soko keite to ko kato salaire bomoni bato wana nyoso balata ba costume ba cravate ba kimimba na aéroport ba ke kozela mona wana Tshisekedi aussi longtemps que ba yebi ke so ba kende kite musala ngai ici là. Donc continuer tomba. Totiki ba on a parlé du peuple bazo qui nous sala ba sieste na ba kuna ba koma kote kabiloko kuna na parler du peuple mutazo qui na chemise. Mutazo qui non na zo teka ba mapapa na zana ba chaussures na zo somba na Italie. Donc bazo sala commerce mais ça nous que baza ba député. Voilà, il faut vraiment totalement pour commettre fin na situation oyo famille Tshisekedi ba kumbeli biso. Donc famille Tshisekedi comme bazalaki bon parce que il dépêche tellement bazal lokuta makasi basala ki vraiment vrai boulot ya ko diaboliser Mobutu. Chance na la tikala ko bunisa Mobutu te pe na tikala ko contredire Mobutu te. Na za vraiment mobutiste. Na bandai ko prévenir même baningo to kona kita mona bichi Tshisekedi abota malokuta pa okufa lokuta. Et abota maki lokuta pa kufi lokuta. Moi na siko pe albini semino lokuta. Donc na famille Tshisekedi eloko ebimaka na monoko na bango ya solo ezaka ambote. Bonjour, nde balobaka solo. Tout est à l'okuta. En plus, grâce à baluba tribaliste, binonde boyede nani famille diabolique wana bate kamboka na niveau bate ki delo. Donc, bozo sala kaka ki muluba na nzoto na bino, mais bozo pensez même pas pour na venir na bino. La fois passée, nous avons vu que non Tshisekedi Félix aza vraiment président ya mboka te, azali chef coutumier ya baluba. Comment monto bozo benga soit disant président de la République a quitté l'aéroport bato bato yambisa bato tribunal. Et bon, mon petit peuple, on est dans la balabala. À ça concerné. En tout cas, vous savez vraiment sonné. Mais, tu peux lâcher bien tu peux ça là tout. Il faut qu'on mette le pouvoir dans nos besoins en fin. Pour besoin ça là, il y a un scandale. En plus, beaucoup de gens qui quittent la bande de mingi mususu ya baluba o bazana katia idéologie na binote baza pe na katia
bonyama na bino bozo sala te baya ko payer prix un jour parce que congolais ne sazo mon eloko yo sala na mission ya zazo baté. Voilà. Donc biso na CCDP tozo benga bandeko nyonso na kati ya résistance. Tozo benga bandeko nyonso. Tolobi te ke bo rejoindre ka biso. Conscience il faut ça. Donc toko lancer vaste campagne moko bo kalami teza lundi to sala ngona cadre ya CCDP mais aux CCDP biso moko te il faut toucher congolais nyonso parce que les programme moto zo ngato sala pour dénoncer complot international oyo et lati mboka na biso depuis 1996 parce que minduki oyo utaka na Somalie tango kitaki na Kampala na Entebbe pour na ba préparer kuna bango ba yokota na Congo plan na nyonso biso to yebi yango. Donc voilà raison pour laquelle to continuer ko bunda. Donc famille Tshisekedi bazalaki en connivence na ba Rwandais depuis la nuit des temps. Raison pour laquelle bomonaka tata wana Tshisekedi tant que les Rwandais ont eu difficulté à côté de Kinshasa, quand je dis les Rwandais, ils ont un peu. Tant que CIA, parce que les Américains ont 30 officiers qui dépendent de Mobutu pendant 3 ans, sans biso Congolais toyeba. Les Américains ont 30 officiers à CIA, na Kinshasa, les Noirs américains. Ils ont étudié le départ de Mobutu. Et yango moni ba collaborer avec Tshisekedi. Tant que les Rwandais ont eu difficulté à côté de Kinshasa, Tshisekedi a fait un mot d'ordre, laissez-les rentrer, ce sont nos frères. N'a évité Tshisekedi soka zaki Rwandais bon. Tu es pesco ko découvrir que famille wana baza penza bato bavandi na kati ya mayu ya mingi parce que maman Tshisekedi abandai ko vanda na avenue Nzombo na Ngiringiri baba ikaza angolaise. Maman abotaki Tshisekedi akufaki na 1993 na même période na maman Kengo. Biso pe to meni ba investigation na sona ndenge na biso na Angola bazaki na trace maman wana te. To yeko zo fuite mususu dans les années 30, 37 groupe moko ya ba Rwandais bakimaka travaux forcés na Lubumbashi bayaka vers Kasai tant bakomi na Kasai bakosi ba chef coutumier balulu wake bautaki Zambie Angola pardon nzoka eza groupe ya bato wana raison pour laquelle monaka tous les Rwandais ko baza coopérer na kati ya mboka na biso babombani na komba baluba et voilà nazo sala appel na bandeko tu ya baluba soko moni mutu oyo azokosa komba ya muluba dénoncer parce que comment bato wana ba sauter bikolo ebele depuis bauti na est ti baye na balongwe na est baye na ouest kozoka komba baluba combien de tribus baleki na nzela donc cela veut dire il y a des liens entre bino voilà biso beto kolembate to continue tumbala biso lundi je pense que biso na CCDP to komisa programme moko boye oyo concernait tous les Congolais parce que oza campagne moko vaste to kosala yango pona ko kende partout na bâtir monde je pense que tant que tu peux sa formule, on va comprendre, mais tu vas toucher même Durban, Cape Town, Johannesburg, tu vas à Istanbul, tu vas à Israël, tu vas à New Delhi, en Inde, tu vas donc tu vas payer belé, tu vas payer formule, et le Congo, tu vas représenter Binango. Donc, Europe, mouvement, il faut toucher Bango, et ainsi de suite. Pour tout ça, la campagne, il y a complot, il y a contribution, dans le cannabis. Donc, Basseli, dans sa CCDP, travailler sur Yango. Il y a un de relancer la semaine prochaine. Merci beaucoup, Bandeko, tout Kalamalamu. Je pense que dans Rozong et la Bandeko, Nazong et la famille va pêcher parce que dans le Soudan, on a calamité. Bazoli là, il va condamner 6 mois de prison, donc 6 mois de travaux forcés na ferme à Museveni. Voilà. Donc, tout ça qu'on informé pour nous ça va Bandeko que Congo et Zalina, l'État absent, peuple a abandonné dans son propre sort. Donc, raison pour laquelle biso diaspora il faut tout tellement pour nous mettre fin à l'Ikamboyo. Et bandeko bozo kendaka Kinshasa vous pouvez avoir $55 en aéroport en Djili. Boye ba ke kendaka na caisse moko boye na banque moko boye na Afrique du Sud et ça banque à Rwanda. Donc bozo contribuer sans le savoir et bozo mon Rwanda ezali ko joie développement wana. Et douane na biso comme que je vous avais dit la fois passée, douane na biso ezali cher parce que yangonde ezali mbongo ezako financier armée patriotique rwandaise. C'est ça que mon armée on les a bien équipés. Donc voilà, donc continuer résistance. Na itumbo tozanango, mutumoko ta lâché, ndeko place yo zali meka ko conscientiser 2, 3, 4, 5 personnes, yipsa bango danger di tozana na kacha Congo. Surtout Congolais zo comprendre kende verrier expliquer parce que mabele ba discuter kana mabele te, mabele ba ezaka na prité, woso ma voiture, woso mandako, mais mabele ba somba ngote. Biso kutu ya biso na tout. Ba multinational, pourquoi bazo utiliser batona? Parce que bazo ba Congolais baza sérieux. Biso moko tozo kende vers bango, toye bisa bango. Comme bino vous allez industrialiser. Biso toza toujours na besoin na bino. Na place bo passer par le Rwanda, par l'Ouganda. Boya comme on a biso ba propriétaire, to discuter na bino.
Beaucoup de parlent non. Et le langage n'a pas CCDP comme Yangouan. Pas avec les élections. Mais nous sommes obligés à couler à Kosolana Batouana. Parce que comment va-t-on que nous armer Batouana, bah contact ainsi de suite, bah boma, donc bah le pays va privatiser yango. Moutouna mutazu par nae. Bah tilukwebo, azana terrain mobimba na Kamituga. Mais azana Kinshasa, azana Sénat. Et na terrain wana azana ngwana chaba milice nae. Ba milice wana ba viola ka ba boma ka ba congolais. Mais kuna zoli ka na télévision, azubi mamutamaela, azubi mamuto aza sérieux. Mais c'est un bandit. J'ai cité son nom, Bati Lukwebo. Il y a un IDPS, binon. Tu peux effacer l'histoire et la secte na binon wana. Zambé kaka. Merci beaucoup. Ciao, ciao.